Merci beaucoup Fadi Takidi, merci beaucoup Joël Pembe, les coups de gaz. Après Simbo de la fondation KMC Kayoudi Misamu Coco, donc les bâtonniers. Fondation KMC Kayoudi Misamu Coco, les bâtonniers. Donc de la part il y a Joël Pembe, la Pessio Bambote et Belé, donc Joël Pembe, les coups de gaz. Après Simbote, la général-major de la République Dodo Chia, donc Dodo Chia, IMP, donc Joël Pembe, la Pessio Bambote et Belé, en tout cas, de Pessio Bambote et Belé de la part de Joël Pembe, le général-major de la République Chinyama. Donc, le Pessio Bambote et Belé de la part, il y a Joël Pembe. Je suis avec Pati Malanga. Babinga bien que mukolo Kisasa. Ça a un souci à Kishasa. Ça a un souci à Mbokanae. Pati Malanga, bonjour. Oui, Mbote Mingi, moi Mboka Nasi Basele. Mbote na bakongomani roman bazuli beaucoup ya kolanda biso na ngonga oyo. Mbote na diaspora baso bagilo Mboka ngele et na pesi sumoka koswa na bandeko ya ngai baso ya province ya Mongala kotalisa bolongo ya bango balakisaki pa ya mwana Mboka. L'excellence Élysée et beaucoup moins Maposo, comme on appelé rescapé de débauchage, ou azalaki comme candidat sénateur, tout le monde va député provinciaux, va fonder le thème à Bango, pour la mise en souci à la population et à la province de Mongala, va y na porter choix na Bango par la Mboka Élysée beaucoup moins Maposo, oyo aibaki na kozala élu comme sénateur avec 4 voix. Longo ni na député provinciaux basso et à Mongala particulièrement va basaki choix na Bango excellent, choix malamu par la Mboka Élysée et beaucoup moins si ka Nzambe ya pambola bango pe nazana eli qui a été donné ya mwana Mboka Élysée beaucoup moins na perchoir ya Sénat akoyeba pe na ko changer sous ba donner pour na kozongisa makambo na molongo na etali souci ya ba ressortissant baso ya province ya Mongala. OK, merci beaucoup na bato nyonso oyo bazwi place na gouvernement bato bandaki tant que na souci ya Mboka, tant que na souci ya ville ya Kinshasa na oba bimaki na ba oba koti ozomona différence et kozala musala salama ki ba oba bimi est na oba okota musala ko salama pe. Bon, d'abord tout le samina ça ibiso ba kinois particulier et tout na esengo mingi comme on a été ba député provincial ya ville ya Kinshasa ba ibina ko répondre na bosenga pe na souci ya ba kinois au moni Kinshasa depuis comme Kinshasa na websa yo na si basele tutikala ko ba gouverner malamu te o ba ko pangisa piso na biso ba kinois mais je vous rassure depuis Kinshasa comme Kinshasa c'est la toute première mon côté a pangisa piso ya ba kinois batika kabiso kaka na bosambulu batika kabiso kaka na bosambulu batika kabiso kaka na bosambulu o ba kinois ba continuer à coller la boutou lokola moi mais lelo Nzambe ayoki coller na biso à tel point que à répondre na ngo à travers ba député provinciaux à ville Kinshasa o balakisa ki que souci à Bakinois cette fois-ci, puis la kopangsa prise de Bango, Bayebaki na porter choix et pas mon Mboka Daniel Bumba Lubaki, na Kolestinaye Edi Yeli Molangi. Tuzana Eli qui a été bouillé ou à Bango Katia Villa Kinshasa, Bakozanga te kopangsa prise de Nabiso, Kolandi Sama. Na réalité, Tuzana Katia Villa Kinshasa, Gouverneur Aleka, Batika Kotiki la Biswata, et Bilengo Yamala Mouté na Villa Kinshasa. Rote Mélanie, Gouverneur Baleka. Et le coup est malade, basala te offert basala. Maintenant, le gouverneur va se balayer la ville à Kinshasa, va tika Bosambulu, Bosambulu na kolobe la biso, la ville à Kinshasa, na ba commune nyonso surtout ba tika biso ata ba marché municipalité. Na kati ba commune. La ville à Kinshasa va tika biso insécurité totale. Koluna aza ko opérer matin midi soir, ba kidnapper, baza ko kidnapper ba matin midi soir. Et ba voleur main armée ba ko porter la batuna banda ko kozwa idete surtout que na ba commune ozali moins un peu reculé pour ka sangoma degré ba criminel main armée baza ko sala sabotage en outrance bilo ba tirer biso ngwana yo bilo biso ba tirer biso awa likambo ya transport en commun. Transport surtout. Plus il y a tarification et banakate. Chauffeur non surtout à tchaka pour ndenge mtemanae elingi. Et na webisa yo ki embouteillage en outrance. Embouteillage total. Et bureau kouana il faut toujours la solution. Embouteillage l'équipe pour la tarification prix fixe et banakate bureau comme modèle bâti biso ngona pe ba ko tiki la biso le Camboya insalubrité. Mboka villa Kinshasa bosoto luben meke tuiba kamboko andako benga ngwa l'époque kini la belle le commandé kini bosoto si tous les quatre communes de la ville Kinshasa okukuta kaka poubelle na poubelle partout
ti bisika ba bureau ba konjango ezali okomona ba poubelle tondi wana lubemeke aussi longtemps que tu na bisika o ezali approprié pour la koboka ba bosoto wana mais to moni ki bosoto ba tigeli biso ezali biloko moko oyo eza ko senga ete na boye ya mwana mboka Daniel Bumba ali bana ko sala maso ya kuzongisa Kinshasa na ndenge elongo bani bakal balaka biso ko bakoma balaka biso bakobongisa bakosala elo ni les salaka soki bakomi sur place basala raté non il y a comme la volonté. OK. Sans la crainte de la loi dans ce pays, il n'y aura pas la bonne gouvernance. Il faut dans la volonté pour la situation. Le même problème à Congo, c'est d'abord, il faut que le gouverneur Oyo aligné dans le Congo, et aligné biso ba Kinois. Faut que le gouverneur Congo aligné, tout le monde est dans le salon. Bayi ba mbuma na mbuma na lobiki c'est ça to boye ba ni sana na esale na ye mais na yebi ba le passé ya baiki lokola Daniel Bumba na yebi yeli na yebi mo le passé na bango façon d'être na bango façon de vivre na bango façon na bango ba ezaleli wa bango ndenge bazalaka quand même na yebi ke batambisa mama bona wana ndenge longo bani et dans ça na yebi ki a été boye ya bango pour kata ville à Kinshasa parce que Daniel Bumba ce n'est pas n'importe qui azali fruit à lit fruit alternance azali parmi ba jeune ba bundela mboka oyo biso na bango. Nous avons accepté les sacrifices suprêmes pour arrêter l'hémorragie du régime Kabila. Lui aussi, il était là. À Mouya Mayonae, Naïdi Kazali, Fouyalit, à Kondimate, à Pesa, accès, à Bossambo, les autres places au Kachambo Karabiso. Mais Ngaï n'a pas senga la bangon de Baye. Biso Bakina, Kondimé, Kofunga la bangon tema. Topé sa bango chance. Tous les élites fait des photos de travail à Bango en parfaite collaboration. Bango peut pas ouvert vers Bakinois, Bakinois bazan la blessure ya makasi. Il faut ba ya ko pangusa ba blessure wana. Il faut ba ya ko zipa yango pe ko belisa yango. Ba ko belisa yango ndenge ba fungula mutema ko travailler na Bakinois. Bazala ouvert vis-à-vis na Bakinois. Bazala tout moment pembeni contact la population. Bakanga rapide à téléphone télé. Bakanga sa tso ki ba tozo benga ba la ko basenga bango mbongo télé. Bato baza pona ba idée baza pona kanisa ko pesa bango ka pona bonne marche ya ville ya Kinshasa et na yango wana naza na 4 priorités naza ko senga na bango ba banda yango na programme na bango ba banda nanu ya 100 premiers jours ba kende na 4 priorités naza ko proposer ya liboso changement de mentalité. Changement de mentalité. Changement de mentalité, maman n'a pas eu les alliés cadre et gestion mobimba. Oh, ils ont aussi dans la battue. Il faut tiens, mais la banque candidat pour la commune ils ont place dans quatre villes parce que la population a comment se a comment se comporter quand on a pays sans loi. Soldats, bureau de policiers, comment se comporter quand on a la pays sans loi, y compris d'autres politiciens. Comment on se comporte quand on a un pays sans loi? Comment on se comporte quand on a un pays sans loi? Chauffeur, on créer un bouteillage dans le corps. Chauffeur, on stationner dans Katikati Yanzela. C'est ça. Comment autant de la pays sans loi? Il y a autre ville à Kinshasa, tout le monde a un changement de mentalité. Parce que tu comprends, tu constates que ville à Kinshasa, ils ont vraiment gouverné tout le monde. Mais quand tu as loi, on peut ça déjà loi parce qu'il y a un suivi à Kolandela. Mais il y a un moment c'est que il y a un moment le changement de mentalité. Il faut mettre en application. Ça va être volonté parce qu'il y a un cadre monnaie et gestion. C'est lui appliquer un macambo belé pour changer et pour changer pour vous en molongo. Il y a mis balé problème il y a insécurité. Babunda pour la sécurité à ville Kinshasa. Afin que ba mettre fin à Fluetali Kuluna, na Fluetali ba kidnapper, ba kidnapper les autres mais tout le pour l'amour na ba voleur mais armé. Babunda le pour la macasse. Insécurité totale la ville à Kinshasa. Aujourd'hui quand tu as quatre liboko, quand tu as bomi, quand tu as sali, ba sabotage la Tolingi et le pour la balandela on a lombango. Problème de sécurité et il y a mis ça problème au Italie. Gestion des transports en commun. Dans la tarification, na embouteillage. Dans la tarification, na embouteillage. Balandela yango makasi. Tout ça un problème très sérieux. Chauffeur après ça rapide na tongo okukuta après à transporter mususu. Na midi, ndenge mususu. Na pourquoi? Ndenge mususu na butu pe ndenge mususu. Chauffeur azo sangabi et puis quelque chose sur na embouteillage salema pour que et permettre à biso tout ça n'est pas ça prix à tarification. Alors il y a embouteillage.
en quelque sorte pour la bango et dans la bango moi prix variation à prix et matin mais dans la peine à prix fixe c'était nous tout pas pour le bango à Zarakati problème de tarification embouteillage baroulage quand même balobi ki bango pila linga embouteillage pour permettre à la bango bakanga mituka bazwa na mbota likafu ce qui embouteillage ezate mituka le kala bango kaka wa na cause pour embouteillage et la bango quand même bazwa ka mbota likafu bakanga mituka et biloko wana il faut tout landela yango malamu to telemela yango pour que makambo zonga na molongo to telemela yango pour que kimi ekota na otali moyen de transport en commun et le ko ba landela yango tarification na embouteillage to mettre fait na fleur embouteillage économique total aujourd'hui que mutabimaika mona 2000 francs na 1000 francs na mais à cause d'embouteillage à cause que tambola kama pour dans la choité avec le transport na komata de gare centrale pour matete topé de victoire gare centrale 1000 francs mais à cause d'embouteillage le même il faut que nous 2000 francs et comme 3000 francs que ça bon ça qui 2000 comme aller retour c'est ça le problème autour il faut parler pour la télé on se tomakas au moins na lobeli likambo na soko moins na marteler likambo ya changement de mentalité likambo ya sécurité na lobela no pambate na likambo ya mamba transport na roya bo fixe na likambo moko on a limina clôturer na yango na likambo tali ville ya Javana kota likambo ya ba société ya ville ya Kinshasa na kuluba likambo ya assainissement et salubrité. En tout cas, il faut balancer la langue dans le monde de la parole de priorité dans la salle. Ok. Assainissement et salubrité. Bon soto inattendu. Bon soto en outrance la ville à Kinshasa. Salité comme on peut dire sur la Kinobe pour l'année. Tozali awa na ebisayo ata mutozo mona emu de santé ni et le côté d'autres maladies. Na bana na bana ya mweta la vimbergu. On a le tantanji camarade de tambola. Biloko nyonso akolia place tosombaka yango fulu etondi wana biloko nyonso batambusa na place tosombaka yango fulu etondi wana biloko nyonso toza entouré na bafulu toza entouré na fulu tozoteka likolo ya fulu eza vraiment passe balandela biloko wana comme priorité mpona komettre fin na yango nde naye kokota na makambo etali basociété na biso naza kolobela société babengi ex ozakaf Olelo et comment on a PAC, Office national de produits agricoles. Dans le cadre de la rentabilisation de l'entreprise publique, nous avons qui combo ya Osaka Fouana. Lelo eza kokamu sabiso. Pour la mise au kokamu. Eza impressionnant que gouvernement nyonso ya na kati ya mboka na biso. Gouvernement nyonso ya na mboka oyo olobelaka likamba matière première. Kaka likambo ba matière première. Mboka biso toni na wolo palata minerai cuivre koba kaka ba matière première sans pour autant tenir compte que la grand Kivu espace ya grand Kivu to yebelaka yango kala na nzela ya nini na nzela ya production agricole ndenge to yebelaka yango et parmi la production agricole to yebelaka yango kala à l'époque to yebaka lokola ba café ba cacao ba biloko bele wana oyo ezali pour permettre biso na nzela ya mabele et dimela biso mais lelo na koyebisa yo mama nasi basele biloko baza ko négliger na mboka o lokola ba cacao lelo ekomi na valeur makasi ekomi lelo na valeur à tel point que cacao ekomi ko coûter même tonne ya cacao ekomi lelo ko coûter même prix que ba minerai na biso musa mboka o les gens sont uta on a kota na bozingo lelo cacao comme ko coûter même prix que ba minerai na biso mboka lokola cuivre lelo comme na pindenge moko na cacao mais l'état congolais fatia maele na yele ko na biloko wana pour que eza la production makasi afin que elle permette rentabilisation et que kota mbongo na kisa l'état mais nini to constater pour un espace agricole to constater bo sambulu makasi na manasi à tel point que ba commerçant verré ba trafiquant verré ba trafiquant bo sambulu ya moyibi baza ko sala trafic d'une manière clandestine ya ko binisa ka ba café na ba cacao na ndenge ya mabe na ndenge ya molongo te oyo l'état yebeli yango même pas oyo baza ko binisa ba kenda ko teka ka na mboka ba paya oyo za ko binisa ba pays wana le premier producteur ya café ya cacao aussi longtemps que eza biloko ya biso ya mboka awa baza ko binisa na ndenge ya fraude et tu comprends que il y a tout un réseau oyo za ko sala makambo wana na ndenge ya molongo te oyo za ko faire perdre na l'état congolais plus de 100 millions de dollars par an
l'État congolais a perdre plus de 100 millions de dollars. Yango wana bomoni boye ya actuel DG Mama Mimi Monga. Actuel DG on a pas que l'on a gestionnaire na ba sangani ba yebi na kusala maso à tel point que ba ko démanteler réseau wana ya bidongolo ni sur le thème de kundu ba criminel ba scro ba familier o ba ko linga avancement na mboka oyo. Après ça va ko démanteler réseau wana na ko yebisa na mimicho madame Nasiba Sele via maman Nasi via DG Minimonga économie menacée. Parce que reverser pour abimisi mito na lifundu. C'est ça. Abimisi mabe na bango pour que baye bandeni ya commettre la nini ko na bango parce que makambo tambo na molongo ba komi koluka ina ndenge ya mabe. Yango toujours senga l'État congolais aeba na kotia maboko na ko protéger maman madame la DG Minimonga pour que ayeba na kokende na musala wa yewa na kio na suka pour na kokanga ba miibi wana nyoso. On a pas le à l'époque ex Osakaf ezali société à munene auto yebi yango à l'époque mosolo yango e bandaka ko sunga pe ko contribuer na budget ya mboka na biso à tel point que e bandaka ko futa même solde ya basoda. Ko sombela l'État a biso ni tuka pour la couper na ba responsable de différentes administrations à l'État et contribuer à ma casse pour l'épanouissement ya mboka na biso à l'époque. Mais lelo oyo et comme bloqué yango toza ko senga n'appelle la dame la première ministre madame Julie Kituruka à côté likambo ya Onapaki bafungola yango motema ba accompagner yango ceux qui bokanisa na est kuna bitumbo eko ndongwana kaka pona makambo ba minerais ba matières premières non c'est fort archifo même na makambo ya kafa oui baza ko yibakande yango baza ko bimisaka yango butu lokola moi eza no sala ke bango ba bénéficier mboka na biso et perdaka plus de 100 millions par an. Mais cette fois-ci na initiative pour la souci au madame la DG Minimonga Zui pour la ko démanteler la réseau wana alors que c'est un accompagnement à l'État congolais parce que dans la bosenga dans la souci que mbongo ekota na trésor public ba chai pour au foot à travers malamu parce qu'il y a au moins à peu près 200 mois à améliorer la société wana on a pas le lot au foot à travers kuna ba foot na kaka na ba foot na seulement 30% salaire na bango parce que production na kase zate pe na ko yebisa ok le lot o ceux qui ba foot na ba muke ezali grâce ya banda ko bambo na ba loyer parce que une grande partie ya ba entrepôt na bango ya ba espace na bango ba pesa yango en location na ba expatrié ba foot la rap pour que ba fils que muke wana ba foot ba travailler mais ils a ko permettre c'est to yebi que ce qui l'État continue kambo ya na pas ce qui madame la première ministre a fait kambo ya na pas solution que je rappelle on n'a pas que besoin de fonctionner ndenge to yebi la yango à l'époque ya mutu tawanda ko benga yango ex apports monsieur Pasi Malanga donc faut retenir nini na wiklo pour la passage na lelo pour ceux qui ba moi une minute faut retenir nini na bato balanzo lelo na moi mukusi non eloko to retenir les akara ki souci otozana yango pour na ville ya Kinshasa ebonga enginga efungola mitema na bakambi oyo baye eloko to retenir ici sozali kaka na likambo na lobeli société ya Onapak ezonga ndenge ezalaka toyebi ezali parmi la société oyo ecompagnaka l'État eyebaka na kobooster kosoutenir l'État mpe na cadre ya financement à tel point que ezali société oyo même efuta solde ya basoda et accompagner l'État congolais na makambo ebele soki batieli yango motema cette fois-ci na ndenge maman na biso Mimi Monga a comprendre que raison munene ezali kuna oyo za kosala makambo ya mabe oyo ezali ko bloquer afin que fonctionnement on n'a pas que ça ndenge sengelité oyo baza ko kende na d'une manière clandestine ya ko bimisaka café cacao na ndenge ya mabe oyo l'État a ko perdre plus de 100 millions de dollars lelo oyo soki ba tie ba moyen ba encadrer déjà na biso Mimi Monga malamu ba accompagner na vision azana yango toyebi ke système wana ekosila pe mosolo ko bana okota ndenge elo que pour que société wana ezonga ko fonctionner comme ndenge ezalaka monsieur Pati donc bambo ko pesa banani pour bwana non mboto ranga na ko pesa kana ba Kongo mani baso balandaka ngai sans oublier ba électeur na na commune ngai limité kinga ba mondele o ba vota kinga massivement malgré bo sambuli sa maki na nzela ya seni o ba lobaki problème à sende bo maki regroupement na ngai sai pati malanga bimate mais ba électeur na ngai baza toujours na confiance na ngai baza toujours fidèle na ngai yango na pesi bango toujours longo nyamoka ko sobisiki zomi bango baeba que nous avons perdu
la guerre et non la bataille. Cela veut dire que la lutte continue toujours. 2028 Zoya, Patina Langaza toujours wana liso likola liso pona ko ibande nini ya kutambu sama kambo pe na pesi mentor nangai excellence Olivier Bokumwana na souhaité force mandat na niveau yanda ko ya Sénat musala malamu. Merci beaucoup, c'était monsieur Pati Malanga on a un souci à école en tout cas sengi totele ba concept bo telemela makambo oyo makambele kananzela et non makambele kaka ndenga ki moyibi batu ba tsara ba poche biso to misusu oyo to souffrir. Donc merci beaucoup, donc joyeux anniversaire Batunios au babota malelo. Là je profite pour souhaiter joyeux anniversaire dans la sœur religieuse Célestine Muzumu